Wanozo sa loko bosani. Bilo bozaswe na bosani au moins 2 mois, 3 mois. O komi loko mutu mo boa drogué, loko mutu mo zo futa bangi lo bana ngo sompo. En tout cas so zo fu la bangi wana ko to zo ngate na ko lingi lo plié. Ndengo zo ya wana talaka adresse na le lisoka la to mo ne longia mama no ndenga o lokota nye na fulu sakana na ngai. Muteli boma. Tala mama bana tika la ni mutakala pola kusabatu nzoto na ngeza bien na nduta te na ngozo kana nzoto bien fagoza na ndakwa libala ti nzoto bien ngoka yo mom to ebeza bien mibali baza ba aveugle ba mona bien ngote moi ça nzoto bien ana akitoko ana ndakwa libala poso yo mobala moni nzoto ne zabia abimsimbongo ya balio yo nzoto na bien ka otikalela biso na ba caleçon ana TikTok osotika na caleçon ba combien Libo so kosaka biso Patrick Mubenga publié ngai naza victime ngai babimisinga mutakala siko mutakala oyo otikala yo mona abimisaki yo otala ajaba note ke bakoli otala kiteke wana mwa mobali otala kiteke wana baleki ya mibali baya mibali kize yango so moni basi ya milai majorité omona bakizengi Dobiso basi milai ya mayele to amingi te exception ezanga te majorité komona epe apandora komona ka elongileta kizengi azo longana ko pesa isu mwana mwasi chance mwana mwaza ta métis ne longi wana imaginer ki mpaka nao mpaka mwa ya mulai siko ya kizengi oyo lo balanga pe ozo comparer kanishu na muselu po ani o comparer yote ngana mi comparer na muselu te ponga na madame te nga mata talent te naza fi ya millier te na melara champagne te non se comparer na indeni so na comparer muselu na kanishu je répète j'ai des preuves tangibles na comparer bango po muselu akosara biso aza madame tout va bien dans sa vie yango na lakisi e camarade na madame que oza madame te po nano kota Hermès te madame a solo amelara champagne to mona na TikTok ya kanishu amataka talent amataka business a vivre lokola madame nga madame te nga peso na ki fia talent na ba X na nga oyo nenge na mi chape na place ba madame na mi chaka na place ba chronifuati po na za numéro 1 na bango so ye na ba chronifuati na mi che mais na ba madame na mi chate ya na mi chana nini Basta quand il y a Chanel là on combien il y a compter la missa puisqu'on a mis check na ndeni c'est que na drogué yo malinga na inventa ka vie na mi check comme une autre rêve net na lali na lamuki bana njo mi changa na Bernadette Masengo ngana leke na mi chate po ngana madame te ngana za koni mama koni fuati omoni musala na biso na ba musicien njo zolo bo Karine wakasima baninga baso kumisa bango poza zobati jibeso lelo la ta versas po yemba kabatuti po boa kakabatu e musala na biso ya important lobi na kumisa kamena ibate oui au camp de Bernadette Masengo la kala mukia kabenga 3000 €. Merci na opese fona kumise yo habité ya dona yo kasi ya choisi tia kabelanga ba 10 000 wana ka pona aka Karine Mokonza pamba te po abi ke so na vandi omeki na komone na ya na ovanda na zo solo la choisi matata l'aîné de la famille otema mama Carole salaire na nga yango wana so na kumisa kanishu na benga ke madame oui amuninga na mwasa kabelanga ba 1500 asombela nga ba saka koti lubuta sombenga saka sika ngana na sombela muninga mwasi eloko te alors il faut na zana rispa mutabongo biso soto abasi oui eloko ngana koko sela muninga mwasi te mais ya salelinga il faut respect zalet na 2024 concert à faire à 4 mois Bernadette a kotsanga Versas kendo pona na koma liboma kuna na kenda ko pona sentir ngesi na ata sentir na vie banda boyebi nga isi bomona na lati na bana enfiler na chest sentir mais na pona sentir pona vertige Bernadette nga téléphone pona oignon solingi nazwa sentir nazwi linette nazwi kitambala nazwi chemise nazwi collant nazwi sac na kenda tiko zo blanc mato ya Versas na chaînette ti lono na latango te et na oba gunda ngate me baby singa ka pona na be liboma na kati ya Versas nazwa tina parfum ti lelo non na pompa mo et na carton a na oche fouin ka na terminal ti lelo non na pompa te siko muto bongo à part ko kumise ko boake na opeseni oh il faut na kumise po mbala simaso na zangi su 2000 na beti matolo yo ka isi oyo lo banango kumisa baninga basi oyo ka soni te no oyo ka soni ya ni muko ngana oyo ka soni eza mukolo kofi otiko senga batu mbongo
mukolo bando boka bat mabango fele ndenga na okisuni omoni vi na biso na ba kofi kosenga ato zano ne loko te to kokumiso okabelinga ngana kumisi na ngayo ato zampi ya ke ngana komisio boss no tal intérêt na nga na koka soni kokumisa mwasi mukolo wera otiko yembela ba Didi Kinwani nzembo po wera pa mobali Didi Kinwani pe mobali ayemba ke poani poani akumisa ke o Didi Kinwani yende mosombi ba diama lokumu bazadio kongolo ba jibe ba lala te na butu zadio yo kanisa se lima aza mobali ka loko a jibe mo si longtemps chiko ezobima yeah ba konetolo yagi mokonzi na msera zaka na mbongo yo kanzembo te capitaine Libendelix yo memelanga lipalata kolula yo yambanga na motema kolula gi mokonzi lelo yo komisinga ya bolingo na kozela yo mokolo yoko ya mbongo ndeka yagi mikolo zaka na mbongo te yo ka shiba yembi yo ka iso bwaki mesheka lelo ngindi ba oyemba donc la kisi ke biso to na biso ba mbisi to landa ke sika mayezo chula donc okotsa nga complexité okumisa baninga basi ya so zana mbongo no na kokumiso pona bike na siso kumiso na zui mois 2000 koto na zui 1000 koto na zui 500 koto na zui 300 na kangise koki 8000 na bengisile ki na Gladys yanga ni na perdre ni na perdre ni celui qui travaille à la cuisine mange à la cuisine nga na travailler kana via matolo je suis obligé au komisa bat ba madame ba boss d'accord. Et puis, il y a Martinique cosmétique, madame, n'a pourquoi, a 6 mois. Il y a promotion. Mami, on s'est rapide, ma fouta par moi, c'est combien? C'est madame 2000, te mami na kakoli, zoa 1500, a foutu 6 mois dans balamoko. Et bien, c'est combien? Angaye. Nazoga 9000 na balamoko, na longoli mbamo 8000, na pesi basala mambo poto arma. Na mbongo pib. Na zui 1000. Pesa mutuboye sana kini pesa boy batona nyoso babinginga merci Karine merci nzamba pambolo merci yaya na tokite na kimi mbangu teka na koloba Martinique cosmétique nzamba loposo mutaleki ya zate kande na bimisi 8000 pe na lali na lamuki lobileki na nga yepoto d'accord donc na kotika ka kokumisa basi te muna mwasi na mobali so za na mbongo no e pa ngoza wow na wow mutampia kaloko ayo Karine Pandora na kumi na cheno madame nazo lota yo mono liboma nanu osimba no kisite oyiba pe mbonga batu te me se retrouver liboma po obotama na mama liboma ce que na commission na gagner ni olo bananga na mi comparer na Kanichou no mi comparer na Kanichou ndeni ngana loba na réseaux sociaux Kanichou za fi a restaurant na komi kuna na ndeni nga restaurant vina ngati yaza fi ya champagne banda na botama nazo aka vera champagne na kosa nika kochabo inano eleka na mungongo te siko ngana omi comparer na ibonde ni mama na ko comparer Kanichou na fi nyoso ya réseaux sociaux akosi biso kaza madame na ko comparer na ipona loba rosa madame il faut ba prévezala nenge to bona Martinique cosmétique kaza madame Bernadette Masengo madame Blandino Marie madame VIP na alliance na loboko Polingo Totai Kitoko pe nyoso madame 3 fois madame Chalamama je te salue Gladys Mondia pour mon que anon mboza liboma ozangi mambo koloba Karine ko comparer muselu na Kanichou te comparer ndena yo comparer na yo non comparer na ngandenge nini ndeni ngaso na kutana papier va kabila ngamo ba 3000 est-ce que ce Kanichou kutana papier au pied 3000 te pour Kanichou za dia na 3000 na saki pour za madame ngana za madame te ngana za tolère na tola kana beta kamatolo omoni ndena ebana na boss na nga beda chou kande te koma décembre na senga ke mbongo te ye mo kabi ke mwana so asengi mbongo te na vandi bo King Love benginga OK King Love benga allo la baronne boss alobi ozo mois 2000 ana pona retata ka babona ne ba feti yes ko muta bongo abeda chou patron Borgos boss na nga moko aneleke pa na nga meloko aza boss ya muta mbongo amuninga note
Eh? Au monde bon saber d'achou. Ane leki pa na mais le roi azana eloko, chicon, la chose. Eh? Non, comme camarade mtambo, ndeni ngana kulangana ya boss saber d'achou. Eh? Boss ya. Muto asimbi munduki batu na acheter. D'accord? D'accord? Eh, on bangana comme ça ba ninga basi doneti boye. Na lali na lamu kita msusu ma Denise amanera na mwana nga na kumisete po yaza mwasi ngabe na mwasi boto niveau moko na kibo mwasi na biso on a kita na vo po na za mwasa mukonzi première dame mboka na kibo mwasi ngo oyo ba o mi to niveau moko to basi to niveau mote yaya so yo komo mi mona de niveau mona ma Denise c'est que bon nga na comprendre yo ano liboma ya liboma famille bandina koko na mna tikeli mama tikeli héritage yo po tikela bano menga lo na liboma te na yebi ki ata na mwasi eza niveau par niveau. D'accord? Na niveau ma Denise ndenza mba elevai. Akokoza la okita na vyo na tandele liputa. So asiso nyata liputa nga mona lali na se atambo na mukongo. Pona yebi ke so asiso tambo na mukongo na nga vi na nge bongi. D'accord? Sikozo yako ibisanga na sutuka ka muselu a bassin ya muselu onga na osutuka o bote image la la kato bassin mususu atambola na sac peut-être yo lokwa bosane ki ndumba na ngola lokwa yo na bosane ki ndumba na ngola peut-être wana ba makambo muso yebi pandora muselu wana bassin oyo lobinga na sutuka o azana wana nzoto to mususu abomba na sac po yo camarade no yebi ba secret ni peut-être azana bassin mususu be atia na sac oyo abimera wana ba konzi mais so ke zakaka oyo nani bota la air nyoso na envier ba sa bongo bassin oyo zo tous les autres telengana biso ba sa bassin tozuku mwa ba shubidu yena bassin na yazo lota ko bala lelo na 51 fanya yo kelinga kanda surtout ndenga yo kakina mobali tozo sola ndenge libala na ngeko lika muto bassin oyo baninga bana bassin babali na bu jeunesse baninga bazaka kote o uta to kasango ke ya bala libala kufa ye ba pesela mbongo mwasi omoni mwasi ya solo lelo atande na célibataire bwe naza fier parce que maman botanga salata super. Donc lelo ata na kufi ata mama na nga kufi na nyongonete diplôme moi c'est zaka super papa na nga na samba bela la ta veste d'accord donc na koko sala nyo so na famille mutotu na nga zate dia na honora bango déjà na honora bango bayebi ke Karina ane mutu mais na loyenga ngo akia zongi asimbia watiki asalibe kota suka balata uniforme fete sami na poto fete sami na Afrique ne diplôme ne loko mwasa koko pesa na ba parents ne loko ba parents bazela ke pa mwasi ba parents bazela te mwasa comme ministre bazela te mwasi te esenga mama nyonso amona ba yo senga loboko mwana famille moko ye koko bozaka na Henrietta awa Toyeko tika lettre ya Henrietta au pobiso tengito kanga lupangu. Toyeko se présenter boye bake. Soki Henrietta zate se kaze para biso. Moni sengwa mama nyoso boti mwasi. Sengwa papa nyoso boti mwana mwasi. Yaka yango. Lokumu ya mwasi nzokande makwela makwela. Nazui anga shubidu na kimpaka mama. Yo. Dongane naza boye. Ata na soigne ata na ni nga babala nga na miso mokimo baba moni donc ata lelo on se retrouver célibataire engagé pour nga na célibataire engagé na suka mais comme pe na koko bala lisu comme pe na koko bala te na za esu na compte rendre na famille te to silana. Pour famille na ba mona ndena fingisa ba na sambisa ba mais prise à suka balata uniforme ba mela balia na ba tata mwasi na nga balata super pour nga na boko mi na famille ya papa na nga malgré maman abiso na poto na maman boko linga na kini mais na ba tata mwasi bazo bonisa super mais c'est comme muselu no oyo kumisela nga basa muselu kota koli na ngola erosa kindumba na ngandama moniki na Luanda. Côté bando kutana ba Zosiane
soki batindi Josiane mapa Josiane aka mwa moke azokuta libanda nganda azobenda azofuta bangi mpo alala mindele na baboss ya diamant na bassin wana ta boss mwa diamant kangela ya lupango te botyela biso photo tyela biso photo mpo torespecte bassin wana mpo nga na korespecte bassin moselu so alatisa mama na esipere na vie mpo sele eloko oki opesa baparent na esengo ezake moselu babalaka ye me libala esimba te mpo soki esimbi te batikaka mena yo kaka aki abalaka eloko ezosutukela prédote na 51 na yo Karine moto liboma famille ozwa epa mama bino héritage oyo ovanda o Karine seke bassin esalaka pasi esalanga pasi na nde bote alala yango epuis rotuna nga yesaka bima na bote yo mpe obima na Dondi ma chérie de un onga na madame te epuis de deux seke Dondi yango monaki na TV epuis de trois wana moto libomo ebi ti na base te inutile na expliquer pour ce que qui baise mo baise et l'axinini ndolinga ko yeba il faut que mi tuna ndeni ba tunyo so Karine bimana ba finga me Dondi a finga te pour ezaki o ba binga baise d'accord mi tuna pe mi beli nyoso ba bimana Karine ba finga na internet mais Dondi a finga te poani nanga na ito ebi vérité na leader na biso côté na ndo sala na orchestre sérieux wana vérité na biso orchestre potito tchaka Dondi wana ezaki pour couvrir image ya maman bo bando le Canada c'est d'accord vous comprenez au moins image ya Dondi et qui pèse lengi na TV mobile ya Karine menacé na soubassement mutando couler béton moyen to binisende ezaki te Olga Menga vous comprendre de choses pour ce finga moi tout Dondi en tout cas finga ye mais pour ton information que Dondi azaki ne wana enlever les rideaux muto bando sama solo mutu mususu siko lokwa mutu mususu nga zaka na mwasi na ndako ezokende Karine wana seke Karine te to créer Dondi Cynthia Bungia ke to créer yo mo lekelo te muta vanda na poto nga vanda na kini makitimba mo kini okuboko mo na ndako nanga subalala mutaliboma pour mon akali boma même Dondi kako comparer na beauté te po muselo aza madame na niveau na ki madame akoko lala na beauté te na niveau na ki madame il faut même sera beauté sac na téléphone oyoki na yaka ko seke na likambo beauté po ya yela biso lo yenga musele ke tale ka wenze ayela biso pressé mbango ake ya madame mais to surtout ki madame beauté o lala il faut to kamot soka yaka na na simplicité que ane fi a oluka mobile aluka vi na tu ngai to comprendre mais ya ki akosi biso bato nga na kutana na bango ba relation wana toza relation mon côté bato nga na fréquentation mon côté na là où moi je mets mes pieds yes ko yum to na là où tu mets tes pieds là où tu fréquentes to yo suka beauté muto lalo otolo ba pe souté muto kosa ne biso bongo panda ba temps ebele to moni mutalala ke to loba pete pandora to loba to koloba soka kosa ne biso te ngato to vent normal à moi ça zo tout na malili ya hiver akangi mo beauté na linga kan koro de 7h à 20h bala la bango tu ngato comprendre mais yo tambo na lokuta devant biso yo kosi peuple mobimba natiki mapango na Angola okanti na Angola ngo bazaka te natiki mapango na Angola nga na za femme d'affaires boya ka kotala ba live na mino na laksa mino boko entrepreneuse na laksa mino nde moi sa bomba mbongo yo zo laksa batu nde moi sa bomba mbongo yo mo zo se retrouver futa mbongo na mbongo mwana na muto mwana bato mbongo ba futa mwana na leta nde futi la ko ndako oya ko laksa batu ba koma na vie ya bien lokwa yo mono to mono na Gucci te yo zo laksa batu ndenge muta koki ko bonga na vie akoma stable lokwa yo nanu to mone longino te na Hermès mais yo zo lingo pesa biso idée ya biso to bonga te muselu yo bonga nanu muselu yo bonga kota na ba Hermès ozo filmer ndenge ozo somba okoti na Gucci osombi to monyo na Chanel osombi oke na Louboutin osombi oke na ebite na ba Puma kuna na ebite biloko nini yango ya somo osombi ya apo yo vandi opebiso neti ngaso na monyo kaka na ba kuna na ba Dior yo pianga conseil na kufungula makutu
omoni makuto na kofungula na yoka pona ko bana lingina koma lokwa moi so sala endeni yo zo lingo comme ça so stable na oteka perrique na bénéfice à combien yo mbwa oyo uti Angola okoti poto nzela lufu oya poto na camion poussière à lufu oya okosa bato entrepreneurs ya ba perrique oganya combien na mutumo wa perrique mutu ayene kosala kindumba ne po facilité bato baluka ba benga ba na moyen tazu numéro a chako seli perrique makambu ka numéro na cheno mutu benga eta so ma perrique bato nyonso ba benga ke balala keti botala la elikolo oteka perrique bazwa numéro yo ko bateke allo papa yo za mo mobile elo onyo bengelinga mais yo ko sela na cheni numéro bo commander ba perrique mutu commandera te bando yana ba perrique anaka yango laxati lo no ba sombate mais ti lelo yo teka perrique bénéfice ezate to yebi fona oteza e combien na minute e combien yo perrique kaka memi bali ba osa ba tunga ndako o alali abimia ke o alali abimia to lo ba pete o te to lo ba soki yo monaki ki oza mutu public to ngo bomba vie privée na o ngako ya osali contenu no obini loko ambwa obini otoki sans salaire ou meli bangi olali mais yo yeki o perception ba live ke bino boyebi ba via batute mamna sala na ngola o sala na ngola te bato ba sala mamna ngola ba Angelica Madele na to bande ko mona ona miso asomi pela sinta kapashi voiture to mona yo na réseaux sociaux so kabeli na nyata 100 ata 200 bat balela ba problème a mikonyo sono to lali to lomkite o muselu asali badon na hôpital mo boye ya ba ofele o ake na nini ake kotala ba mama ba veuve bota biloko atindi so za pya madame solo suki sanga muselo bimisaka 500 pamba tinda na famille na kinba ki otala ba ofele na ba veuve ba meme ba onka loso ba sombi moi sucre moi jus ponga na banga o 500 tala mo souffra mututi na vidéo ya mona na poussière akosa o so te mona nya en face ya ba tous ba mona en face to mona nde boté pa lalio so ki en face ozaka wa umbe wana ndako libala en face oyo mo mto mi mona danger en face mi bali ba mona ngote en face bongo ko kumisa eso yo ki okumisa en face bolo bana ngapo bo mona ngana TikTok mukolo bo mona ngana ya mi bali nyos ba moni en face ata muta compter mbongo te mutu monta komelo enveloppe donne à tes parents en face mi bali nyos ba lali yo banda bu jeunesse na 51 mutu monta yabiso que je vais voir tes parents je vais voir ta mère et ton père mutute siko yozo singa moi sina mono en face non ça non ni na lelete na lembula baninga ba cité donc en face non so ezaki danger ero yo ngo na ndako ministre en face no danger yo ngo ko bengana moi ça qui mbuta yo ndo remplacer to ngoza moi ça matata en podium so qui en face no penzo takataka na Kinshasa on modèle ba kondi bazé belé mbele to sute oki opanza taliba la gouverneur to ki kasango ke mobini kuna na TikTok mobini awa to boma libala ba to okipe kombo mutongo kombo ezo matezo kita wona to bango so betelo mo bongo ya respect ndena omona peke yo na niveau élevé et niveau beauté yo fungoli batu bassin moko yelo o peba ba kozana kingo zangi mayaka nde ba yo ba muselu ozana na bassin mayaka ezate ozape na kingo mozangi mayaka yeba ki ba lobela nde yo ozana bassin mozaki zengi zoba ayaka na explication communautaire bolingi ngate bol kizengi na age no yo na tina communauté o sana communauté ni so ba lingi o boselo ni na tinda ko yo bina lokwa kizengi po communauté yo bini na volonté no yo zo obligé biso to lingo to keno wapi aka eza mwasi mobali ane mobali o perdre ni mobali o si solalo ki ofuka mela mwasi ne na ndako bazongani e bongo yo mwasi so za na mobali no yo kabalali yo e bimi na public yo nde mwasi mto perdre nesi no Patrick siko tio zolo bake atinde ba video azola kiso ndenge coquette mtande ko tumbola azola kiso ndenge bota benga ke meti bota benga ke yepa fungoli makolo yende zobati bote soki atia nkoro akipa makango nde nyonso bayambi ete amoni yo prise asuka alo ozapi
yo pe lokoza kizenge ona na ndaku na lambi makaku na chango mosaka na chai mafuta mbila te po esilaki na chai mosaka na somba na Château Rouge et puis na saki ngai moko na chai pinard modèle mo bala kisinga esika na lamba ki pondu eka ebeli na suka na sopeli yango huile na sali pondu sauce okomi ko expliquer moi na po ebike moi na nzala ona tumbela ki ope omoni malango ebi malango mo oliake pa muta lombe ba ki ezabia achaka ngotanga wisi na fina ke lali kuna tanga ozo koma to yasima okay so komi na seka si nazo tika porto ndako polele yo so komi kana se osone en fond mi côté langa na olala déjà bon tuno ka kozapi explication nyonso zopesa bote mtatuna kyo siko so ba eba lali yo zolo bandenga benga ko mendenga benga ko yo yamba ke poza zoba muselu poze tula poza mbwa na modelo ya wanga na o apona coquette yo ka bloqué to so la tsape bref tala vendredi Patrick yem tabenga ki zela na zo asali pe vidéo tala o moni rappel ne kotaki na yamba kite Patrick tal non Patrick pas otine nga Karine gangela nde bote muzinga bi no se no kotika nga makele le bino so bonze maele kokati na gangeli botani na yena bote nani face na conscience à vie na yena bote so ezana mutu e faut se respecter ata l'intérêt na vie eza bote bota tiki mwasi na kini mwana okola lelo lobiso nzamba sungi abengisi mwasi ne bovanda yo siko ti otika kana ba appel ola exception ndo za mwasi kitoko yonde babenga ko babengi ya lali yo atike lui eloko te boso sida et bon so infection et bon so maladie moko ebatami na nzoto eko se manifester dans 5 ans 7 ans bota ozalate bota kozalate ovanda na ndako nena coquette yo se retrouver na mbeta hôpital au sa diarrhée donc pour nga yondo za zoba fufu tono kizengi likolo complexe yo kosa mokili ki o nga na bota mwana wana kufa mwana nga matière yeti mwana ndeko na yo ze chanteur à famille liya ya boyebi na vie ya kana batu mwana famille ba fula ba kindumba yo sala kindumba boko la famille ndeye abota te na mwana akufa mwana ndeko ne kande bo monya boko la mwana na musu na ona musu akufa mwana ndeko ne abota te donc ya yebi te ata mwana mwana libundenga balukaka aye bi échographie te mwana na ye ete na yebi non je même ma mère à couper asu ayebi ne batinzi ka mwana te on a un inconscient Non. Tu vas pas fermer les caca? Attends, j'appelle Choubidou. S'il te plaît. Tu vas fermer caca? Oui. Dis papa Choubidou. Papa, c'est tout. Je ferme caca. Je fais caca. Merci beaucoup. Allez, prends place. Hein? Nande kukoloba nini? Nande olobani en rita. Eh. Non, ma fille, désolée. Donc, abotate. Oh, Doris Mokonzi. Ba mito, on les réseaux sociaux oyo. Bino batu boyaka réseaux sociaux boyo saki camarade. Boyako kutana na batu yaya. Boko kufa likolo relation réseaux sociaux. Boko réseaux sociaux o lokutala. Toko sana bino bomoni mambebele toloba tam sonde pe boloba en retard za mwana ngati boko za pe na raison po niveau ba lokuta obiso toko saka e komi ba lokuta moko boye e komo bangisa na bato baloba Karine bota te boko za na raison. Allô nana live yaya. Ah d'accord. OK, à tout à l'heure. Eh yaya mwana wana oya kufa mwana ndeko na ye yaza ndenge nini yaza bano ba baby sara na ba famille boyebi na ba famille
ezaka bakana mwana moko batio wana balati so servitude bozo yeba balati so servitude yo saka kindumbo bokola ka famille côté ko bokola famille yaya naza gentil a bokola ka famille pona kosate na cheki motema mabete webi nga na mta motema mabete kota wi na oluba wi kota non oluba non côté ko bokola famille ende penza likonzi donc ndebo moni ebongo ndebo kamoka mutu ndenge nini olata ayaka lati babenga ngoni ndeto kama ndeni mutu lati kola sans caleçon ozo bina tozo kama za na famille te azana na famille na ma famille mutu kolobele azate po famille balia po ba mela ba futa ndaku ye mutu asaka nyoso yango mwe na famille mutu koloba azate tonto héritier de la Chine mwana oyo ayaka kolela soki aluki ba problème ba finga mwana nanga akosaka laksa video kote ba finga mwana video eza kati atikala kana na nzembo nga mutu afingi mwana nanga mwana nete ye vine momba kindumba boyebi bandumbati amona ko mema zemi elia etan amona ko mema zemi rode kokende aeko se retrouver na âge wana nda koma koluka kobota ti bomoni alala na mibali nyonso sans préservatif parce que ye projet neza ato eko rode albolala na bino bongo ye abota ta moi liki na moko siko yaya yo muto zano na problème na yo eza il faut osa concentrer la concentrer kenza menangae na sali vinyoso na sombi pe mo mupiku na ba bijou na obo tata ata moko ata mibale ata lelo soki ozate to kanisa o muselu mwana muselu ye wana mwana ba sala ya kindumba makasi mwana muselu to kanisa kata yo kombo elimo te na TikTok to mona mwana mais botala lokuta et puis bokosa ka bobosa na ke bokoli na batu o bobosa na ke bosali kindumba ensemble na batu bobosa na ke zana batu ba ebibino bien et puis loko bobosa na ka est-ce que bobi ke trahison na Bible lobi tu seras ce qui balbani na tes propres familles verset mon na Bible les atos tu seras trahir toi tu seras ce que l'homme les gens de ta propre famille donc il a qui si que mutu akoki ko saloma be uti na famille non fuiti on appelle sibino et où tu seras quoi tu seras jugé boze les kapemba nguze ana tala na nga mboka atwanzi. Ah, ok. Osana benemi les gens de ta propre famille. Bible ekosate. Merci la famille. Merci pour le rappel. Okozala benemi les gens de ta propre famille. Mouta pienga matière. Mouta famille. Aloï Karine. Aya na photo maternité. Ala ki sabino atakota bokola mwana na 1 an ala teno po maman nyoso na photo mwana 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans mo anniversaire koto c'est la bana ti ya kosa kabate onga na bokoli mwana ngate mama nga mta bokoli ponga na ndo voyage lokuta mwana na été mwana bato ki son âme repose en paix mwana nete yene nga zana ebinde batindika mwana te inconsciente. Ou alors là que ça bat tout ventre plat et ventre c'est normal aux ventre plat. Oui bon mais manef moi télé biso toka ba kisita. Ndena me manef moi nga boli bumu c'est comment nga mushashino. Na ko kati sango pété et on tala on ba gloire à Dieu. Pour avant na bota na kana na libumu nga ya munene mais ya normal. Mais ceux qui le quoi mushashino parce que le Seigneur m'a visité. Elenga mushashino na nga kande na omona bombo na nga zo leka leka. Donc olina oka souci libumu nange kweye na comme na mushashino teso na tali mwana nga na bi ya s'il faut refaire encore je disais toujours oui pour ce nous on va ventre plat le quoi muselo zo tout là ya na préféré mushashino kweye
na Pierre atabana ba bise. Ba bise. Boyo ye la biso ba botolier mobali. Babele la mikonyo so bosa ki camarade na réseaux sociaux te yo muselu na fani boye bani wapi na TikTok. Wana complexe yango mutu so awuti mboka. Omoni ba villageois. Villageois to vandisi ye na président. Abazanka na ba sekel moko ba mboka tie. Elo ni yo sutu kele fani. Biso na poto ananga ozo fani na ki camarade fani moyibi. Fani soka balalie ka wana na kwiti na sentiment ko jouir na kwiti masangi na ediambe sangani alala ka bosani na hotel eleki il faut ba fille de chambre ba ya ko tokele mama bima mutu alala ki asi azonga na butu bima 14h ringe koka nanya ngondenge to ana poto atofia kini osutuka ki camarade na moyiblo kwa fani po yoza mbokatie po za village mu villa yangwe muselu po yoza yangwe omonika mtu moko ana munoko aveseka o surtout qui n'a AVC. De yo koki ko supporter. De eloko impressionné qu'on a vu ya Fanny danse. Do tinenga azo danser bongoko. Yo moni peke na zui camarade ya world de première classe. C'est pour vendre biloko mbali bozo lien na live loko ba mbwa ba shege poussière bilonga miibi. Wona si bo meli bangi. Natina kozo kamana réseaux sociaux. Yo ba trahira ka okaka. Mythomane manipulatrice. Yo ba tu nyonso ba kota na ndaku noto zalaki awa. Joujou ibinga baga or ya diamant. Si le baga diamant to monate complexé. Donc pour na yo soko lobi ba ibi o mo bag mo ya desa eko super. Il faut que ça diamant poto lenga. Ya to lenga kiope. Mais eka to yo mona bota la liyo To aussi ça so makasi. Au moins makasa kolenga yo on neutralisant des biso to regretta poto surtout ka fimo beba ibi baga diamant joujou okyo iba muninga baga diamant et puis tala ndenge conception na debi aibi nga baga diamant souvenir ambala nga mundele kina mwasa mulai bon wapi mindele balinga te ba jeje base wana mundele okino wapi neti base na mundele omona ka ba nyem te tonzi na kati mundele kina fia base mundele na yo ya braza to mundele ni européen yo mundele oyo asomela ki baga diamant comme on est Franklin to George mais c'est Migler ya yo comme on est nan e bandi na lettre ni ponga na oyeba prénom mundela na nanyo asomela ko nini diamant ya kindoki o jiji ayiba o lingi makambo minene mais so batalika kovo na yo ezo kangama te obeta kama solo mineno la na mbeto mabe garde-robe ya mabe place o tchaka ba parfum mo étagère mo o lokota ki on se na Ikea étagère ba tchela ba sani ya ko mo tchaba parfum makoya moi je fréquente batunga na fréquente ka ba milliers na niatra ya banda to zone na TikTok on a milliers malongo niati te to chi wow yo na wow te ma chérie kando kumba ka base wana nyoso tonda ba kaka yo wow ezati ozana milliers te ko niate biso so wow ete so bini liboso ba réchaudé oko bina na kwa TV yo wow na restaurant ici to moni olati kitoko zolia na un bon poto cha na réseaux sociaux wow ngo wapi muko nini soko zana tali socio meli diambo walo kwa kizengi batu nyonso bavandi calme yo zolo balolo kwa mtabungisi makanisi ozalaki a juju moyibi ayibi o diamant so zaki mtamayeli ngoko tsesu batu na ndako te po yo zana ba diamant no ba yibaka mibalo ba yaka olalo ba yibaka diamant te juju ayiba to ndimi to lali to lamuki ekomi awa mutu rouge queen ayena bana ne 4 na yambie nzamba limbisa yo queen nzamba limbiso yo soko za grande dame po nyo suki sa mamno na privé te oyaka na live expliquer so ba saleli analyse onga balinganga te to lingo kando ze longilo kwa mwa mobali ko ela so communauté balinga kote bone longi wana tokenu wapi e longi wana lataka safari aw ochena moniere oza mobali ya mutu pe na kini ke vandi liboso porte bana ba oleka bonsoir papa bon comment tu toi tu viens d'où pourquoi tu rentres à 7h qui a pris ce que j'avais mis sur la table les matins c'est toi qui yoza papati na kovo na wana penzo lati safari na moniere liboso porte lati mokase yoza bonjour papa elle c'est ma copine hein, je te dis on lui peut reste où
Je crois que tu connais bien sa famille. Hein. Parce que attention avec des filles comme ça. Ils ont pas posé ça, moi, conseil, bossa portail. Mon ancien, merci papa. Oui, papa, j'ai écouté. Non, papa, elle est gentille. En fait, papa, depuis qu'on se connaît, ça fait 1 an. Jusque-là, c'est bon. Oui, je t'ai dit, parce que quand moi, j'ai été jeune, avant que je croise avec votre maman, j'avais mon fiancé, je me rappelle encore, qui, il s'appelait comment? Ah, il faut bien Mathieu. Il faut que j'appelle Mathieu. C'est Mathieu qui comptait. La fille, tu vois, quand j'ai vu ta copine là, elle ressemble hein, à la dame, ouais, il s'appelait Génie, elle est déjà décédée. C'est une très belle femme. Tu sais, votre papa, je sortais qu'avec des très belles femmes. Mais elle était sorcière. Dommage que, quand elle a voyagé, elle est décédée. Et puis, je me suis retrouvé avec votre maman. Et tu vois comment on est. Merci, papa. D'accord, papa. Papa, je te dis, c'est vrai, papa. Yoza mutu la qui sont moins, bazola qui sont ba no bazo so papa c'est ma copine. Yoza na niveau na qui ça ça. Si na poto bina romi kanisa jeune fille na qui ça soza papa. Safari biso ba na quartier sur toleka. Papa Jean. Boni papa. Atunyope ça va? Comment va ta mère? À côté de l'hôpital, il est déjà sorti. Et papa, il y a qu'est-ce que moi, maman, comment on appelle mon Congo na ma colo, hein? Pour y a un absolument na poto. Il y a Karine, elle appelle la moutou na poto. Babundi, ça que maman a coquille tenda quoi qui voit nuit. Mais ça va na où tu coûtes hôpital, papa. Papa, peut sa maman dombote, hein? Mais ce qu'on côté c'est longi, mado bande ko lamba makala, on a yo mo zong c'est longi na sima barrière. Mado. Yaka mwana ba mama nanya lobi mama na yaza na hôpital à biki kuna makambo yo faut sala ozo de yo za ba papa on auto respecter na quartier ozo mutu bon erozo construire famille ce mwana na ko mixi 20h libanda zo banga na kuta papa va na babala papa va me frapper ce qui moi no lingi moi garçon mo zo linga finir ma belle na quoi venir laisse-moi rentrer laisse-moi à 7h ici mon père laisse-moi va mais mon père yo za papa autorité na âge non qui ça autorité makasi mais tu bina kawa so là tu péri comme si moi so banjo bino zo quand ça jeune fille non maman non c'est please mi benda la qui ça oingo zape mabaya o yo lata ki mabaya moi sino alati o mama midela na maputo tonga ka yo mona jeune fille là tonga midela wana li papu moko ekebo e katani boy lelo 2026 c'est fini nango ki na tailleur. Ake somba super bazwanga taille bled baya de ba sekele ya âge na on a Kinshasa des hommes ça on a libaya parce que ba baya neza ba midelo moi ne fa kala en Afrique na ba feti so la ti libaya bongo de maputa che Japon cycliste caleçon na kati alati 5 biloko na se caleçon cycliste Japon na dépanne koto soutien libaya asali modèle boké fait à quartier si ko logo o raté moi na kini ba oh quoi c'est le téléphone papa n'a pas pris non mais pourquoi tu touches bah c'est que la mabaya au moins ne fois là en Afrique ndio comment là te la bissoire ato kimi Congo moni c'est que la libaya moi non ndenge rattrapa ou comment là ta libaya local na hiver na été yona libaya singa ni ceinture na loketo sapato na lokolo de oza gros tellement et na kata makila c'est dans les sangs libaya ya ma Brigitte waso la to mi monyo bongi na ki po bongi sa ko pe na ndenga ba fetcha kini na poto mtake na libaya we yo zaka so sali relation na bato na privé ba beti o mosinzo fondu mba di monde entier ba botola e mobali oyena ngona réseaux sociaux e ba selo analyse ngaba lingaka ngate ngaba sela nga jalousie na mobali nini ya malunga na libele nini ona tolo ba selo jalousie ne longi nini otambolaka nango wana ke ba yo ebiti e mignonne déjà mon episode est joli mon koso ka ta une belle taille Allah lui a tiki taille mais yo yebi nde balo bana mutu te trop belle yo ebi belle laxini o kon combien de vie bana ba boto toko aussi 50 na yo ebi belle yo ba suki sako na charmante tu sais mtenga lalo akati ko na muku c'était trop charmante wa yo merci nzoka zokoso azokosa ne yo po lalo na vraie vie yo ebi te belle te o ebi mignonne te ebi angote ozo rappel courage yo zuba parfois zo la sabato basi mabala Saint-Valentin karate bo sombela ba papa yo célibataire o sombeli nani yo ki ko la sabiso basi ba pese la biso ba mbongo na Saint-Valentin o ba papa ba linga parfait o ça sent bon yo to lumbara bon na nya sa zuyo
so bande ko lumba bon ya solo mobile moko ngalo bati moi solo ko za solo kitoko na chain ndako yo mto lumba ka bon e suka kana réchaud soko si so lumba bon olati liba yo bini ko a réchaud bon na e suki na réchaud yo pia banani conseil o sala on diro yebi mo yebe lote ya so yo yebe makambo ngo za mobile na ndako na bana ndenge ngo bando yebo pia batu conseil parce que ba pesa mutu conseil et loko ekomela yo olongi yango ndoko kopia mutu conseil ke sala ndenga na salaki le kanzela nga na lekaki yo pesa base mabala secret na saint valate ba sombela papa parfait cher tala parfait o elumba so kitoko yo ti ozana ngo papa nini avandi wana po biso to sombela ba shubidu yo shubidu no na zawa pi o yo cheli parfait na ndako mythomane complexé yo mo zana complexe akaba o complexe akabatu parce que so zaki complexé te yo yela biso a grande dame mambole ki na ndako no esuka na ndako neto vandi bwe mambole kana ndako akimbuta na yo betelo yo kaisi mama iba ba bilote gouverneur ndenga zana na ndako yo kaisi bi paquet sala mate e bi mate pourquoi po ba otala niveau na bango ba mona kana internet e bi ma ba ibi gouverneur yi téléphone po ezana soni po na bango po niveau eleki makasi on a d'accord gouverneur 10 000 ebungi jamais ebima parce que baby que oui 10 000 ebungi et soukananda pour que ce ebimi na mokili botala on a d'accord gouverneur ba yibaka alors pour ba garder combo pour ba garder image le coup mona avec gouverneur nanda ko moto ezopela mais libanda tout va bien mais yo le cause konas oyela biso jije ibi obag ozui queen mutu rouge na bana yo moko bengisi aye pana yo akome pana yo obengana muninga na bana misatu na butu mutu atuna ote yo moko pelisi live ayaki awa na bokoleli bana neko lala na bakiti akota na ndako na makasi so yo pesa ki adresse te engaka ye pana o engaka ye panote do yo bengisi muninga na ndako ye na bana na ye yo komi ko obligé bana basimba kiti te bana ba yo kaka mwana kaka loko opekise yango sala loko apo bota te oyebi caprice bana te yo mom to elapso na réseaux sociaux ko expliquer biso nde queen na mutu mabe obengana muninga na butu na bana muninga zonga zo lela na hiver oyo kata mawa bana te baninga bazaka to bite na lingi yo vanda suna ndako na te po bana no ba osa des ordres mais lobi na tongo kende mais yo tala te tongo etana obengana muninga na butu na bana et puis likona ngolo vanda kimia oyo pelisi live ata bino moko oeza poto bandeko oeza frikite nanya ngona poto kondima oyamba mpena ndaku ngana vanda kangamo defa pena yambaka ba kopena nga ya yena bana mike ngana yeba kite kazana bana mike nanya ngako ndima mutu ayena ndaku na bana mike bana bazomata na bakiti bana basimbi bloko ole basimbi bakiti nanya ko supporter ngo bomona nga mabete nanya tuna kiyo oyaki na réseaux sociaux pour humilier queen oyaka na likambo juju ayibi obag na réseaux sociaux pour humilier bango yo bengisa ki juju na ndaku otikela ke mbetu yo lali na kiti biso tozalaka yaka mambo privé soko zaki grande dame ya solo soko zaki femme de valeur wengo sila na juju na privé ou kangeli olobele bokanga mi pe binemi batmaye bate ba grande dame na ba grand homme ba fonctionner à bongo en silence ochepe juju souka mais batmaye bate bato bakoko ba proche na mais na réseaux sociaux et yate mais yo yaki na réseaux sociaux pour humilier parce que yo moko yebi ko ze loko te poso zaki na niveau on attend pelisa live te ozo expliquer banani koto koto zaki juju na ndako biso bato to tinda kiyo attention to moni juju moyibi ya esale libiso nini aussi sina juju o libiso queen o pelisa li queen live deux jours elandani o pelisa li fani poza mbwa ena bano za zoba yoko ona ba milai mo kwa Karine Pandora ya bato maboma milai ya bizengi comment yo mutu moko même histoire se répétaka tu yamba ki fani oyebi déjà que juju kutu boyebani bandaka la mesimbité okutani na queen esimbité est-ce que yo zaki mutu yamba fani na ndako no yo zaki mutu zesu na ba camarades na réseaux sociaux yo madame obimbo bimana ba konzi mo fungoli live ene ko kote la Chantal ezaka te wana mwasa mukonzi azo kote la criminel mbwe imbécile la muselu oyo
zoba mbokatier. Moi ça mon konza pelisi là il va côté la criminelle. Ezalaka na communauté oyo, ezalaka Chantal azamutu na comprendre la communauté oyo te wana nani, ozolo bana banani. Yo yebite ke tso lo babon retour ekoya. O yebite. Yo yebite ka ndo pelisi live côté la criminelle. Ba Hiroshima ba obi ekoya. O yebite. O yebaki. Loko za muta buzoba, ozaka so lukita chauffer yo. Okyo luka bosku okyo lela na cesse obanjo boaka jeton. O boaka ka jeton te yakaka mobimba. Po ero uta na mamno na ndako yaka na réseaux sociaux. O biso toza ape to landaka ba via ba nyonso. Quand on va lander la vie na biso biso soki likambeze yo privé suka na privé. Soko ina na réseaux sociaux ya to kotaka. To kokota na famille to panzi pe famille. Yo bi réseaux sociaux to sang saratin. Toko panza bino pe famille bo panza ni boko binemi etali biso te rôle na biso yango wana bi panza. Ce mamno est important souka na privé. Aussi longtemps au exposé yaya, c'est ko ebisi biso surtout pe sa ba vie. Toko peso pe ba vie na biso. Lelo nengo kangi fani ndumba aboto le mobile. O komi no camarade ya Chantal mo criminel. Lobo lobani. O kanga pe Chantal Moibi. Yego tu kanga Moibi. Akotindelo bato atindela mi José. Yoko tunde ba kolongolo onde. Mito mabele wana etikala poso ba kolongola mito twa mabele etikali baba. Comme ça bando sa vidéo sans soutien muto libele zate to tuna ko ekia pe ko bana côté la criminel. Potio zo côté la criminel lelo boza bien. Erbo go panzana ko sana ka libomo yo pelise la Chantal live. Potio kabana na Gigi, tio kabana na Queen, tio kaboni na Fanny. Ozo côté la mu criminel. Tozo mone côté la ebo zaka bien. Mu koloko mekanga zenemi na ngamena ko côté la ye. Toko vande lo na yo moko regrette. Ozo pelisa live au côté le muto otindo. Loko zaki zengi so bat balingi yo te mi benda sala vie na yo moko yo ba yiba kokaka yo ba beta koka mosinzo donc ça veut dire na batu nyonso ba proche ko yo le kaka ba ngona nini no yaya na nini ba fia sango ba Rachel Futa ba na TikTok awa ba lo ba te se ko tali photo o bi ke fi au niveau na ngati modèle roulette la buta ya Givenchy modèle a memeli sac modèle a commandé biloko na modèle a omeli la champagne modèle ba tisser perruque modèle a cheli maquillage mo lo bi ke te muninga mwasi a omona mo eloko yo siko omona ke loko yo mona no poussière wa lo kwa mo mobile on dit poso ndrezo na mafuta te mais moi ça ba konzi moi c'est mon bana mobile makoka o mobile nanga komone nani mobile on o apeso ide bo bala na bolingani ka bota ote ko lalo kalata zaki panosko ti bo na projet bana mobile bo c'est combien de temps bolingo po mona mitoman yo zo yoko sabana poto na poto yo na Suisse wana range nini range de ba tambolela ce qui peut ba 400 km o ezaka 37 000 francs wana range nini o ezaka occasion d'Europe comme na 37 000 francs na bututo na mo range nini. Et un modèle nini pour ba range ezobi ma ba nouveau modèle o ezana chassé ezana ba 71 000 ce qui des euros ba range 2026 ya chassé 71 000 yo siko lokoti ki mbambala o muto atambola ba kilomètre comme na ba 400 ndambo yeke ba 500 o kokoloba ba tuté na somba ki on a 12 000 donc pour na o ekosopo il faut yo kosa siko yo kanisa okosa na ya biso pito kona la samba ento kosi ebeti ekotite okochela yo yo so mirage à 37 000 francs euros ya yo filmer les biso koto zo pesa mbongo ekoka 37 000 biso to koyeba mukolo orange atekela ki orange wana tu ye na réseaux sociaux yebi peti oyebi pe bisoti biso ochela biso vidéo ndenge ozo compter 37 000 ozo pesa mundela ngo soki nani yo madame Mbotambo en occasion d'Europe baninga ba madame lokoyo ba Bernadette tala ba ngona ba oto sumba ba 0 km kende kuno beta turo talat range mundela chele flair likolo ayo somba range ba opese madame tu veux du champagne tu manges du canard est-ce que tu peux manger les riz mille pâtés mundela zolenga tali o ayo somba range à 0 km
bazo lengela lia amela champagne na yo mto ke osomba range okoti na Suisse na kati okakoli po somba range fola la 3 jours na Suisse ya kokakola 72 heures ya kokakola oyo toute la tolo te soza madame pe ngana ndima o elombe mwasi to aka niveau moko te ya yo ke na range oyo la biso 0 km au moins de Didier somba Mercedes biso soto otala 0 km yo pose influencer zit te wafia contenit te likolo ngoza pe madame te madame okosomba 0 km to mona mundela chelo flair ba peso loso moko bi bacha ngo 1000 pattes bana bambala moko mundela tokisa komuni pe mbala bache mayonnaise na suka nango bache renard il faut tout le monde ndeba servir yo ndenge o compter mbongo ndeba peso contact au démarrer soki ka explication ya simanda la femme du boss asomba range de ba salili na bia muselu subala loyoki subalala loso na simbi yo po otindelenga kama no kizengi yo kase so tindenga mtali boma ndena bosani yo bonani suma gaelo mama yaka 1 m Magali na ndenga mabete Ali avant fungola mbango loba na nga mama il faut yela nga ba kaleso sika ba boxer oyo sombe mobali no na ba boxer egata bongo kanga mbanga na o Magali kanga mbanga mwasi soni yo avant fungwa munoko devoir ya moko yo yela nga ba boxer mobali no il faut sombela ye ya sika Igo boss yo avant loba na nga yo faut yela nga ba paquet Igo boss ya batu pete il faut na mona Igo boss na mobile no alati jean na mona ana loketo elastique koma boss ok yo vanga na solo no il faut mobile no atakale so propre il faut mobile no za na image ka obi mana fia poto abali mwasi ya poto il faut yibela iso za mbongo te na tinjo to yibele bloko lia na tinjo te okego o yibele boxer ndenga na lobani na yo wana olingolo ngola soni yo kanito longola soni epa nani yo zoki oyena nga mamba tata mwana o aboti o même mama toka mwana ana droit refaire vie tu me déranges laisse jette ça jette voilà oh yo zoyo ko informer nga boti on zeto ensemble siko a tromper nga ya Gisèle Mosika ezalaka ya Gisèle Mosika maman vola fille de chance ateka yo zoya ko informer nga o aboti ngana etozalaka ozo informer nga tanke ki abota te poani ngana ebisa ko senga na kaboni na mobile na o refaire vite ana droit abota te ponga Yesu mukilion yanga to sala ko na papa na nzambe to ko mo classer batu na kaboni na yo ko bota te yo ko bala te o ko refaire vite oh so ki aboti oyo seka nga pozangelo ko lobo seka ngate o sekanga to sekanga nani mutu to kabona boti yo cholanga o aboti o ya so aboti mwana na leki arrietat aka leki ya mwana nga te esiko ngana yesa ko kende to kabona bonga bota te to ki obota te soni ya o yibela mbali no ba kaleson na zano maele yo longola mabela mbali no na miniature na loyengete yo ko longola yo kanti soko ye o yela ngama papa mo o ya neto ambrie ya ato ana kaleson ya mobali no boxer na mabele ne pourquoi kwea po biso to fungola ki ebuto chemise te po na ba ke ba melake mabele kwei ngande dino ba ke lala na baninga mibali yo mabele kwea e po modèle la teli boxer to moni ke liboso eloko ezate mais mabele kwei pourquoi normalement il faut que boxer ça na position mo boto ba ke mo mbali mutalati comment boxer e finani onze nzoto mwasi non yo na explication il faut pia biso o sote kuna ndeni nyo papa mwana boti bonne chance ana droit bota mais yo zo sote ndeni na boxer a mobile no eloko ezate ekende wapi so alali a chake eloko ne wapi na biso mobile no alali les trucs là abomba ngo wapi non il faut lobele Magali il faut lala na ngona nzoto yo ka posta te na 3 heures okyo la musse ko ndenge ya olala azu nzoto alali azu eloko na bombi yango tande nga telemaki brusquement bongo ça se voit ka tamboli na ngote
Boko musuba okobi malve na baba la bossa nyango bosko so eposa masuba. Onzo na so zo na ndako. Non. Il faut lobele a mobali bobala ni mambu musuba yo kela ngo so ni te vandi sa ye. Loba na etala nete accident o esalama e papa. Soko zaki ne loko no en place ba to ngeba comprendre pe ko moi mobali be ngeba mona ke mabele kweyo e a santé. Sikonde ba monye loko ezati ba so comprendre que amuta sima. Po comment mutu eloko ezati na boxer me mabele ya kokweya. To mtino mabele kweyi nanya meli. Po yona ye bobala ni même pas soki inane. Na ki fiançailles na bino wana mbebo mela mbali libele tete kweya. Yo mono lulemo etonzo na monoko magali yo zana libele te oyo bende kweya bongo. Donc ça veut dire yo kuta nede ya mabele okweya. Public to senga ba explication. Koya ko distrait biso te oh papa mwana boti. Exactualité te. Oui. Et nga za l'actualité, so na zaki na ensemble à tromper nga ndo ngoyela biso matière. Loko to zalaka te e a matière te et dendi. Exactualité te. Actualité te. Pour mon andé la commission qui zengi oye suso abota te soki obota nga na lobi obota te kangisanga e yaya neti yo na vi na ngoze loko to amu pepe soko ndimi na bota yebakisanga elote na soko ndimi te elongoli nge elote tina telemi na ke na leta na ke lugani bato ba finga ku mama na ngana na mema bona leta te siko yo muto lobi ke na bota te o soki na kosi ame mangana justice ou yaya ozanani ndeko na vanda bose na lali na mki papa mwana kuta wangani mwana ninga kuta isanga bien ponde na osa civil a kombo na elongwa arrêta okoma na kombo mbali nanga ponga na mbali nanga to na ba bien ensemble na ba bien auto sangza donc mwana nga il faut profiter nango donc soki kutu mutabota yi alobi ke a mwana nete nga kuta isanga esu bien pona ande na procédure a kombo wana elongwa siko soki ozoyo koyela nga oh, kutu alobi na biso Henrietta bota mate ya bien. Ya maga, sunganga yakata na voice ko e denga démarche ke inoki na changer mwana kombo. Oh papa mwana lobi ba bota kate, soki ya solo meka ko finga ye, aya obimisa vérité te ya aya na vérité te apia oka voice sa voix na ye. Vérité ezobiso temps. Muto ayambake ana bracelet asi akondi mabele nyoso sese silicone elembie akomo lata veste a nyoso to yeba te ke Chantal asi na libele stress ya ceinture elembi se mabele tamsu moya yambaye ezate yo sunganga na elo moya maga mundela linga preuve ndenga ebenga kyo aibso ke Henrietta botamate naka na posa estri wana bwaki na ngata na live ndenge na ko linga opo modelo ko sepelisa motema mwanga ya ondi mate. Ponga na finga ne papa mwana na kosala ngote po shubidwa pekisa. Kande to abia bona yo bebisa libana nga. Na finga epo na zwani. Mutu so ebo kabonyo zo continue finga eza zuwa. Kande na zwani numéro sapatu na nga. Nana tante. Toi na programme te na finga lieni. Bal perdi ezaka ka on ne sait jamais so ino lika. Metina pelisele live. Yo mona ngana eka so senga paso alimentaire. Liboso na ndo finga mpia kate. So na zo poussa mona na poussette nga moko kanda na ye na pelisi live na fingi. Siko lelo mona koma na papa azwaki en charge na paso alimentaire na tina ngote na fingi te e baksangi lo te contre e bebisi na libana nga. Donc je préfère na fingi te je préfère me taire. Na mayele nga o na katela classe na préféré na pela sa mombunda na ne loko fingi te po salingi lote. Ndekuta sundela nga mona salanga bien. D'accord? Pour la civile, nanga mwana olata kombo mobali nanga. Yoku tu so yelinga voice e aloko la o bakselinga ingrédient. E ko sunga makasi machi. E sunga makasi. Mwana kota ni famille ba nanyo yo. OK maman. Do yo ane loko yo beta te awe ekota. Yo zana seule explication pourquoi ma belle mobali ayo kweya. Comment mobali lati boxer liboso e loko ezate. Mambu yo faut vendre expliquer sur ngwana yo dusula ngate yo dusula nani yo ndenge bo mona ngalo bina yidi yo ngo dusula nani nga yo na ye pelisa o dusula te o expliquer biso leto zo zela na fundo ya na tante na fundo te ndenge lo bina bota te o zelo te na famille nga échanger nga pelote yo kasi ndenge lo bina bota te lo nga kari mwana nga olala na ngate po yo ndimite oza nani po sanga pasi faut aller loko ti na vie nga. Il faut que tu son po. Ce que tu as son po nga
koko nanga sompo abi Karine obota te na yoka pasi po za koko nanga yo za muleki nzela vaut rien mutu mo to yebana no na la rue to kutana na balabala na réseaux sociaux on dit mon ndima tête ça me change de rien est ce que na obligé ba bandi maki a mwana nga na obligé nani po soko ndimi o seleni yo molingami o atindela mwana nga bakoli yo ba chinoise nanga o bazaka bavandi mami desa sombela bébé na biso mai yo bango yo ya nani comment ya choisi matata o azwa mwana en charge yo ya choisi yo kanishu o ala mukana tango Karine no yo zona Henrietta na sel Henrietta ba course yo ye po yeso ka bien Henrietta mwana ngati na yo ka mutema passe na ke Henrietta sauvanga kanishu za so nginzi o mona ya zwinga na Henrietta sel Henrietta ba course ya moi 500 €. Moi doudou, moi sapato, moi ni esenga ka bien nga mo pe na tolé na suka moi 500 nanga. Yende so wanga ni no yo ka passe po na biki na sa perte. Ya ba saka shera kabelanga na mo ba 1000 nanga na zwaka. Yusko selange lote wande ko nanga te. To ebani na internet tata te mama te soko nzimite. Tina ki ofundo na tribunal, il faut na Zakarine Pandorati. Il faut na zande mteli boma na na tribunal papa mokonzie policier na ko funda fi moto ebani na réseaux sociaux ngana bota yesu ko azolo bana bota te on na ko funde mais na policier tout dans madame vous avez un problème dans votre tête et même si elle n'accepte pas ça fait quoi na policier tout nanga mais pourquoi tu le portes plainte est-ce qu'elle est obligée elle n'est pas obligée là on doit un pays des lois elle peut dire oui comme elle a le droit de dire non mais tu peux pas l'obliger au moins les policiers lo bananga siko yaya na baby sa carburant na ke fundo policier bimisanga zoba na baluka na zonga te na okokande humiliation wana nde na opesa policier na chance te omoni policier wana chance wana na opesa te na ofunda ote na komemona l'état te kando lobi na bota te oui effectivement tout justement ndenge boluka mwana na butu bomona kete effectivement na butu na bota te nga bota na moi na journée nde na bota na butu na pumbwate na mari de nuit te na zape femme de nuit à montouté donc na butu pe ndenge bomona wana na bota te penza la police a butu pe zakate nga na ndokite na pumbwate donc na kofunda ka yote tribunal ozela na memo na butu na pumbwate ya na kofunda ka yote na moiboy kana mukili ya batu na fundo te raison zani yoko tuna zwa yo echar